des fois basi na biso tang bayaka awa o bayaka awa bayaki pona nini bayaki kolukata mais soki aye koluka soki aye kobana na lisusu na mobali ya pauvre so ozomona résultat na eza ekozala ndenge nini yango nalobiki mabala ebele ya bapoto ya libanda ezalaka mabala ya baintérêt mabala ya lokota mpo nazala na ye mpo nazwa eloko tel nde mabala nisamaka ndenge wana ntango bato bazobalana bazosala mariage balapaka ndaya devant nkolo devant nzambe na devant banganga nzambe koloba ete tokozala ensemble pour les pires et les meilleurs na pauvreté soit na richesse mais nini ezosalaki na ntango ya pauvreté mabala ekufa sikoyo bana bakotikala wapi nazoloba boye na mabala oyo esalama ya libanda ya Congo mpona bapourcentage ya mabale oyo esalama ya libanda ya Congo oyo ya bolingo ezalaka na kati eza 30% oyo ya lokota eza 70% mpo omoni makambo oyo ya divorce oyo bato oyo ezo affecte makasi ezalaka bana ozomona ezalaka surtout bana faute ezalaka ya mibali ya bakongolais oyo basangajaka na bamabala oyo ou bien faute ezali ya basi ya bakongolaise oyo basangajaka na mabalo faute ezala kote nyonso mibale faute ezala kote nyonso mibale mpona nini na kati ya communauté na biso bandeko na biso mingi ya mibali bazoprefere kokende kobala bandeko na biso ya bakongolaise oyo baza na kati ya pays par rapport a bakongolaise oyo baza na kati ya diaspora mais soko ozomona conséquence ya bakongolais oyo bazolinga kobala bino lisusu te na Afrique du Sud eza mpona nini eza kaka mpo bakarta na biso mpo tolingaka lisusu kozala kokola bakongolais te tokomi kolinga kozala kokola bamindele tokomi kozala basikola basud africain obimi mpe na yo na butu okoki komela masanga ozongi mais entatan ozolukaka babala yo okotambola mpe na bamini entatan ozoluka mobala ya bala yo yango nde ozomona makambo oyo ezolekake soki congolais azolinga bala fomi akenda kobala ata na Congo ke abala awa mais kobala na Congo pe ezaka quantité combien de fois to monaka basi pe ya Congo wana baye awa pe bakimi pe mabala ezaka yango na lobeke biso ke eza des fois ezaka grâce ya Nzambe batata bamama bandeko wa bolingo mbote na bino boye malamu na mayangani na Politique TV nazali wa bino Patrick Chimanga tata mayangani mwana ya mama Christine Kalanga bonne année lisusu bisika nyonso tu bozali kolanda biso ezala na mabota na bino ezala na misala ba meilleur vœu na bino toza na janvier o ezali bandeli ya année 2025 tozo souhaiter bino année malamu na makambo nyonso tu bozali kosala ba activité na bino nyonso tu nzamba asunga bino asunga biso azala na biso même si 2024 ezalaki année moko ezalaki facilité pamba te ezali na bato oyo 2024 ezalaki vraiment malamu mpona bango te mingi babungisaki misala mingi badivorçaki mingi bakufelaki ba très cher mingi bakutanaki na ba situation ya ndenge na ndenge ba makama mabe ba accident ba misusu na ba hôpitaux tika ete nzakomba alendisa bino tika ete nzakomba azala na bino et 2025 oyo tosenga na Nzambe asalisa biso ezala malamu penza koleka 2024 nayebi pe ke eza na catégorie ya bato oyo 2024 ezalaki malamu ba projet na bango etambolaki malamu santé ezalaki malamu et babungisaki ba très cherté na famille tika ete boko bana kosenga Nzambe bo remercier ye pour 2025 akoba na kopesa bino koleka akoba na ko éviter bino na ba makambo ya mabe na ko garder bino musika te batata ba mama bande kwa bolingo ngai lokola Patrick Chimanga tata mayangani mwana mama Christine Kalanga journaliste investigation musala na ngai ezali kokende pembe na ba congolais na lobaki non esengeli ba congolais baya to solola na bango 2024 lekaki ndengeni 2025 ezandengeni pona bango ba réalité ya ba congolais ya Afrique du Sud esengeli to solango kana ba congolais Afrique du Sud soki ngando awuti na mai ayebiso ke ngubu azobela ndimela ye po bango tu bavandaka na mai soki koba
abimi na mai ayebi sho ke ngando na tiki ya na hôpital azobela ndimela ye po bango nyistu bavandaka na mai yango to préféré ko poussa na pembeni ya ba congolais ya diaspora ya Afrique du Sud po to sola na bango boye malamu lisusu na kati ya mayangani na Politique TV ndenge na ebisaki bino lelo nazo sola na ba congolais ya Afrique du Sud précisément toza awa na Mada City Cape Town o ezali moko ya ba province to moko ya ba ville ya ba province ya Cape Town ya Afrique du Sud po Cape Town ezali na kati ya Western Cape ba bonne année lisusu bisika bozali kolanda biso bino na mabota na bino ndenge na ebisi bino bomoni nazanga moko te navandi na moko ya ba congolais ya Afrique du Sud to moko ya ba diaspora ya Afrique du Sud to communauté ya Afrique du Sud mbote mwana mboka mbote ndeko Patrick Chimanga to sepeli ko yamba yo na kati ya mayangani na politique na biso lelo me na émission to solo la politique pona baye biote ko ki ko mi présenter te po baye bayo komo nanga eza Kalonji Rocky na samoko ya ba Congolais ba fandaka en Afrique du Sud précisément na Cape Town tozali na mwana mboka Kalonji Rocky ndenga uti ko ebisa bino azamoko ya baye bavandaka na Afrique du Sud bonne année 2025 mwana mboka premièrement. Merci bonne année peyo na bande ko na biso nyonso ba Congolais ba fandaka. Merci mingi mais pona bande ko na biso o bazali banda o pesika ba bavandaka bongo bazana Congo na États-Unis na Amérique na Europe ko pesa bango bonne année te mwana mboka. Na pesi ba Congolais surtout na pesi ba Congolais surtout dans le monde oui ba fandaka na Congo oui bazaka awa na Afrique du Sud oui bazaka na bapoto bonne année 2025 c'est la année moko ya bien ça différente na ba année nyonso surtout. Merci mingi na banzi boyoki ndenge mwana mboka ya nolibino mais ebisa biso nano 2024 elegaki ndenge nini ezalaki malamu to mabe. OK na ba analyse oyo na kosala pona année 2024 ibandaki bien mais dès na ba décembre dès to komona ba matanga ezalaki partout ba tebele ba perdre bande na bango na décembre 2024 décembre ezalaki kaka lokola ba année oyo to bande komona ya kala soki to komi déjà ba décembre ba to ba komi ko sambela na ko perdre na ko mona peut-être 2025 te boy de façon décembre 2024 ezalaki mais ezalaka surtout ezalaka makambo ya Nzambe tosana eloko ya koloba te tozosambela kaka tozolinga kaka 2025 ezalaka lokola décembre ya 2025 ezalaka lokola décembre ya 2024 oyo te wana ndina koloba. Merci mingi mwana mboka batata ba mama bande kwa bolingo na banzi bozo kandenge mwana mboka azali komanyolela bino na bwanya pe maele et pe a souhaité bino ba bonne année 2025 mais bonne bandela 2025 ezali malamu to ezamabi ya toyebaka kaka 2020 ibandela chaque année surtout ba janvier ezalaka makasi ezalaka kaka dina po misala ezalaka te bambongo tozwaka des fois po dépense ya bana kosonga ba kelasi surtout na mboko oyo ba fête kotindela bato bambongo libanda biloko nyonso na afataka bidje na biso ezalaka mwa pasi mais na lokola bajour mpe ezokende tokoma fin ya janvier nazomona quand même que 2025 espoir ekozala pe 2025 espoir ekozala esengeli tozala na espoir et tozala na kondima ete 2025 ekozala malamu penza koleka 2024 ndenge mwana mboka uti koloba na ko profiter pe na pesa ba bonne année premièrement na bino nyonso tout ba congolais na biso ya est ya République démocratique du Congo tokolobela mingi awa sire mai ezali koleka na kati ya diaspora congolaise mais précisément ya Afrique du Sud ba réalité ya ba congolais na Afrique du Sud boni nanu ba congolais na Afrique du Sud ozali moko na bango boni ba congolais en général na Afrique du Sud baza malamu to baza mabi. Ce que na lobby en généralité ya ba congolais ba fanda kana Afrique du Sud vie eza bien te mais vie eza bien te pona nini eza di na makambo ya mikanda pe na makambo ya misala nde izo affecté vie ya bato ebela en Afrique du Sud pona ko bato eza ba congolais muke makasi oyo quand même nde baza quand même bien mais plupart ya ba congolais baza bien te yango ndo ozomona ta makambo oyo tozolobela matanga komi ebele po bato bazoka soki moto déjà vie na ye eza bien te façon kolia eza pasi bato mosusu bakokaka makambo ba stress wana te nde tozomona tozo face biloko ya kokweya biloko bato mosusu bakomi kotambola okomi oza na nzela omoni bato mosusu baza na basalite balalaka libanda okokanisa te ke baza bana mboka mais soki otali oyoki bazoloba pe lingala
ozoka mopona nini makambo koma boye eza bazoko kate ko feta bandako po na mboko po sala il faut d'abord usala mukanda ezala bien po partout ko kendo ko zo pe musala mais musala na po sala ngo bako senga yo ke faut usala na banque mais soko banque wana po fungisa ngo faut usala pe na mukanda loko no sona eza affecté via vie sociale ya bande na biso makasi yango nde ozomona resultat eza nini ozomona bato bazokweya bato bakomikola libanda makambo tuzokuta na babiloko wana na banzi bozoka ndenge mwana mboka azali komanyolela bino na bwanya pe maele nyonso me mwana mboka mekana no komanyolela biso na bayi bazotala biso mikanda na misala mingi bazolando na Congo na Kabeya Kamwanga na Goma na Bukavu na États-Unis d'Amérique partout dans le monde bazo comprendre bien te okokite ko manyolela biso bien potoka bien mikanda na misala elingi koloba nini pona mutu azwa mukanda isengaka nini pona mutu azwa musala isengaka nini so koko manyolela biso. Ok, d'abord soki oza réfugié tango komaka na mboka ya refuge ezala mukanda bapesaka mukanda wana nde lakisaka ke oza réfugié sikoyo mukanda wana pe nde ezopermettre yo osala musala mukanda wana nde ezopermettre ke ofungola ta banque partout ko kendaka po osala musala ba kosenga yo nano mukanda na yo po bayeba identité na yo po bayeba identité na yo mais soko sana mukanda wana bakopesa yo musala te okozo pe musala mais mbongo awa bazana système ya kofutela bato a partir ya banque okozala na musala mais po musala wana bafuta yo mbongo foza na banque mais banque pe po fungola banque foza na mukanda mais déjà mukanda ezalaka pamba mais lokola bana mboko oyo balingaka te ba étranger basala pe misala nde bakoinsaka bato makasi po bazwaka mikanda te yango ndo okomona te moto mosusu akotambola ata 3 ans 4 ans po azwaka mukanda wana bakopesa mukanda wana otamboli pendant 3 ans po ozwa mukanda eza pasi bapiso mukanda wana pe ya 3 mois lisusu olingi ozwa ta musala avant ozwa musala mukanda pe esili lisusu ozonga lisusu po okende kosenga lisusu mukanda wana biloko nyonso wana nde ezoaffecte vie sociale ya bandeko na biso awa barealité mpe toyaka tokanisaka biloko mosusu ntango toya awa nanu makambo ya mokanda nanu ebomi yo lisusu nde otikali sikoyo okomi koresone biloko nyonso operdaka na Congo peut-être bato mosusu bateka lopango ndeko na biso akenda libanda akenda koloka vie mais akomi lisusu awa ozomona sikoyo na stress ya lopango boperdre awa mpe espoir eza te yango nde monaka bato awa bakongole bazokweya bakomi kolala libanda mitu ebebi akomi komela badrogue ata po akanisa te yango nde barealité oyo ezoleka awa na communauté na biso bakongole. Merci mingi mwana mboka batata ba mama bandeko bolingo na banzi bozoka ndenge mwana mboka azali ko expliquer na pasi na motema na mawanyonso bino bandeko na biso bino ba famille na biso botikali na Congo oyo biso bandeko na bino tozali banda mboka tokoki kozala na Amérique tokoki kozala na Europe tokoki kozala na Océanie tokoki kozala na Afrique boyeba ete ba réalité ya libanda ezali vraiment ndenge bokanisaka ngote ndenge mwana mboka uti koloba misusu bateka ba mapangu batika ba mama na nzela bayebisi bango ke tokei koluka po tozwa tosombela bino mapangu koleka oyo totekaki me bakomi awa ndenge mwana mboka uti ko expliquer oyo bakanisaki ezali yango te vie ekomi difficile même pona kozwa mukanda nanu ya kovandela na mboko ekomi problème mpamba te sans mukanda makambo nyonso tu ezali vraiment difficile mais mwana mboka nini okoki kosenga na gouvernement na biso na ambassade na biso ezali awa nini bakoki kosala mpona kosunga bakongole oyo bakomolala na nzela ndenge olobi balekani est-ce que possibilité ezali te bakoorganize bazonga na mboka ke batikala awa balalaka libanda bakweyaka bakufaka ndenge ozoloba tozokunda bango mikolo na mikolo nini okopesa lokola conseil na gouvernement? Bon, na gouvernement nakoyebisa gouvernement te ke luka façon azokisa bato mboka po ezala bato mosusu bayaka awa bana mike moto aya awa aza na 10 ans 9 ans moto wana kozonga wapi soki aza déjà awa aza déjà na 40 ans peut-être mama na ya kufa papa akufa bateka lopango mais oyo nakosenga gouvernement ezaka ke soki akoluka façon ya kolandela makambo ya bamikanda ya bakongolais pour avec mukanda nde eza très très important na mboka oyo soki déjà mukanda eza osana facilité ya okozwa ta musala soki mukanda ezali okotambola pe librement nde eloko gouvernement ya koluka kaka asala ta eza na babiloko mosusu oyo moto akokaka te yango nde gouvernement azalaka po assister bato
nde loko na kosenga la gouvernement que va assister ba congolais communauté congolaise na makambo ya ba mikanda. Donc selon moi na mboka Roki Kalonji ba congolais belé na kati Afrique du Sud bazana mikanda te, ba congolais belé na Afrique du Sud bazo sala misala te, mingi balekani selon mo ya employé, mingi bazo la na nzela ezali bongo ya iza ndenge wana mingi toyebi ke bato mosusu mpe ezalaka bato mosusu mpe bakokaka misala te ou bien bato mosusu bavolontaire mpo ata na Amérique tomona kaka bato balalaka libanda eza te ke soki bazolala libanda eza kozanga mosala eza bato mosusu bazalaka bavolontaire mais plupart awa lisusu ya bato ezaka dina makambo ya bamikanda badali désespéré mpo mokanda eza te mosala eza te yango nde tomonaka makambo ya bato bazokweya bato bazokufa bato bazozwa ba maladie biloko sana ezokutaka mpona ba stress. Mais yebisa biso mona mboka, est-ce que communauté congolaise ya Afrique du Sud, est-ce que ba congolais Afrique du Sud balingani, est-ce que bolingo ezali entre biso communauté congolaise ya Afrique du Sud? Bon, oui, nakoloba bolingo penza ezate. Soki balobi ke bolingo ezate ke bato nyonso te bazana bolingo te, mais ezaka quand même bato mosusu oyo bazaka na bolingo na bato. Po makambo na monaka des fois epai ba Somalien, epai ba Camerounais, epai ba Nigérien epai na biso. Na yebi ke ba bikolo pe mosusu bazaka na makambo na bango ya mabe. Même façon na monelaka ba Somalien, ba Nigérien, ba bikolo mosusu balakisaka bolingo pona ko soutenir bandeko na bango epai na biso ezalaka te. Donc solidarité na kati ya ba congolais ya libanda ezaliti mais tokolobela mingi awa sur réalité to conséquence ya mabala ya ba congolais na kati ya Afrique du Sud, réalité ya mariage ya ba congolais na kati ya Afrique du Sud, pona nini ba divorce ezali mingi na kati ya communauté na biso, conséquence bana mingi ya ba congolais batikali sans ba papa, bana mingi ya ba congolais batikali sans ba maman, mingi bazotelengana, avenir ezali assuré te. Est-ce que ezali malamu to ezali mabe? Mwana mboka phénomène oyo na kati ya communauté na biso congolaise nini ezosala ki mabala eumela te ya ba congolais et bana batikala bashege bakuluna bana bakufaka. Pourquoi makambo nezo salima na kati ya communauté congolaise yo zali moko ya kati ya communauté congolaise ya mboko ya kokufa ya ba mabala na kati ya communauté na biso des fois ezaka peu di na ba pauvreté au moins des fois bolingo mosusu ezaka bolingo ya corruption. Moi si soki azana na libala moko boye vie eza bien pour longwa na lobite ke basi nyonso to poto mona ka defa kaka libala pe eza bien ya mbongo eza mais moi pe abimikaka mais des fois ma pauvreté pe eza la na divorce surtout pena makambo ya éducation façon toujours fande la bandako biloko tout wana eza pe di na ba divorce eza ka pe pauvreté. Donc selon moi na mboka Roki Kalonji ba divorce ezosalema mingi na kati ya ba congolais ya libanda ya diaspora mais Afrique du Sud ezali faute ya pauvreté. Mais mwana mboka soki ozolobaki ezali faute ya pauvreté tomonaka na kati ya ba église tant bato bazobala na bazosala mariage balapaka ndaya devant nkolo devant Nzambe na devant ba nganga Nzambe koloba eti tokozala ensemble pour les pires et les meilleurs na pauvreté soit na richesse. Mais nini ezosala ki na tango ya pauvreté mabala ikufa sikoyo bana bakotikala wapi avenir ya bana ezali assuré te. Ya mais biloko na nde biso ba imeto bosana po omoni makambo ya divorce oyo bato ezo affecter makasi ezalaka bana ozomona ezalaka surtout bana po bana bakotika na katikati bakoyeba te kote nini bakokende pe éducation ebibisaka pe na éducation ya bana mais kuloba ke tokozala nayo ata na pauvreté ou bien ata na pauvreté wana ezaka maloba bato balobaka kaka po asala nano wana po ntango moto andimaka libala des fois azalaki susu na espoir te ke akobala ozomona azalaki na espoir te ke akobala mais asunda no moto oyo amoni ke libala yango oyo asengage mais lokola aye komona moto oyo po moto nyonso ntango abotamaka azalaka
na mobali ya rêve na ye oyo azalaka na ye akoluka azala na mobali ya rêve na ye mais na koluka amoni pe ke age ezopusana mais moto wana azoya te mais oyo amoni nanu awa aza ya rêve na ye te azwi ye nanu mais kofanda na libala wana mpe afandi azomona kaka ba rêve na ye ezokokisama te mais avec le temps aye komona ke moto peut-être ata yango nde tolobi makambo ya pauvreté mpe boye sikoyo lisusu bozofutela na chambre mais omoni puisque voisin aza bien aza na mituka aza na biloko ebele sikoyo omoni ke moto nde libala ya boye nde azalaki nango besoin ozomona yango nde monaka mpenza yango nde ebisaka makambo ya pauvreté mpe ezoboma mabala yango nde omoni mpe akolonga ye pe kuna akepe na mais azoyeba te ke moto wana ezolinga mpe asalaka ya aventure alonga mpe na libala na ye ake kote mosusu wana mpo amoni ke kote wana eza nde libala ya rêve na ye. Donc selon explication mwana mboka Roki Kalonji, mabala ya ba congolais ebele ya diaspora congolaise ya Afrique du Sud ezalaka mabala ya lukuta to mabala ya natanda selon explication na ye. D'après mwana mboka Roki Kalonji, bande kona biso ebele ya mibali ya basi bazo bala awa po en attendant soki asengage na libala pona en attendant soki akutani na mobali mususu ya rêve na ye asundoli mwasi to mobali ya balaki na bana akei kuna. Donc soki mabala ya bakongolais ezali koumela te selon mwana mboka na kati ya diaspora congolaise ezala ya États-Unis ezala ya Europe ezala ya Asie ezali compte ya pauvreté et puis mabala ya en attendant c'est-à-dire ezala nango bolingo solo te sur 100% mabala esalemaka na communauté congolaise na diaspora congolaise ya monde mobimba. Selon yo, combien de pourcentage il y a solo et puis combien de pourcentage il y a lukuta, il y a en attendant? Ya yo moko lobe awa ke pourquoi tuneka question lobe ke pourquoi mabale ebele ezokufa c'est-à-dire que soki mabale ebele ezokufa c'est-à-dire que ebele eza ya lokota po libala au moins libala oyo ya solo libala oyo ya bolingo quelle que soit ta souffrance ata nini ekokufa te ozomana eza lokola bolingo elekaka souffrance na makasi ata soki balali nzala omonaka ndako oyo bolingo ezalaka moleli te. Donc, ceux qui te changent un pourcentage, tu vois que mabalo esalemaka na ba communauté congolaise 50% ezalaka solo 50 ezalaka lukuta soit 60 ezalaka solo to lukuta selon yo pourcentage ko changona ko pourcentage ya mabala oyo esalamaka libanda ezalaka kaka 70% ezalaka 70% ya lukuta eza 70% mabala ya lukuta eza 70%. Bandela bien na yo kite ba yo ki bien te na solo boboy na mabala oyo esalama ya libanda ya Congo pona ba pourcentage ya mabala oyo esalama ya libanda ya Congo oyo ya bolingo ezalaka na kati eza 30% oyo ya lokota eza 70%. Na banzi boyoki mwana mboka alobi pe abandeli yango me yebisa biso faute ezalaka ya mibali ya ba congolais oyo basangajaka na mabala oyo ou bien faute ezali ya basi ya ba congolaise o basangajaka na mabalo. Faute ezala kote nyonso mibale faute ezala kote nyonso mibale na ko expliquer ndenge nini kozala mwasi mosusu aza deja na bamisala na ye aza na bambongo na ye mais ça akoli mais aza na mobali te mais koyo azoluka mobali wana ozomona ke azoluka mobali azolinga asala na mobali kaka pona peut-être besoin ya nzoto na ye ozomona c'est-à-dire que wana eza bolingo te mais azolinga satisfaire besoin na ye ozomona nde mabali bomonaka anytime akobengana pe mobali wana ke kende na yo soki amoni pe mosusu pe aza na bambongo na ye mwasi mobali pe akozala wana mobali amoni ke mwasi oyo azosala aza na bambongo ebele aza na biloko ebele alingaka azala ndenge wana na ndako wana po abanda kosala te azala libre kozomona yango nalobiki mabala ebele ya bapoto ya libanda ezalaka mabala ya bainteret mabala ya lokota po nazala na ye mpo nazwa eloko tel nde mabala wana esamaka ndenge wana. Donc selon mwana mboka Roki Kalonji bamabala oyo esalemaka na badiaspora congolaise ezala ya États-Unis d'Amérique ezala diaspora ya Europe ezala diaspora ya Asie ezala diaspora ya Congo mingi ezali mabala ya lukuta mingi ezaba mariage ya lukuta selon mwana mboka soit ezali ba mabala ya en attendant
nabala ye po naza na bisika kolala te naza na moyen ko vivre te lokola ye aza na bisika ya kolala akoki ko faire vivre nga nabala ya en attendant et soki abali na sima mikolo même soki aboti ke azui akutani na mobali oyo selon ba vision na ye abomi libala mais ezali pasi pe mawa mais yebisa biso mwana mboka avant toleka na mutuna mususu nini okoki koyebisa biso nini okopesa lokola conseil na ba congolais o bazali na diaspora précisément Afrique du Sud o bakanga photo na babisika ya malamu na bandako ya malamu bazotyango na ba Facebook bazotindango na mboka et bato bazana Congo soki bamoni ba photo yo bakanisi ke bango awa vie ezali normal bavandaka na bandako ya ba étage batambwisaka mituka ya malamu est-ce que ezala lukuta to ezalaka vérité et soki eza lukuta pona nini basala bongo ya eloko na koloba wana ezape loko munene oyo obimisi wana po soki na kanga zokanga ba photo po na luka bato musupe oyo bazana Congo baya na poto c'est-à-dire que bato na soki baye bazana pasi nga pe nazo na contribuer na pasi na bango wana mais le comme son akoloba awa na mokili awa mbongo ezanyo sote po okosala na ndako 20 okosala na ndako 30 okosala na mituka mais okotekala kolala kaka ndako moko ozomona mais ndako musuwana nani akolala kuna ozomona pe okozwa biloko nyonso wana ya masumu unyokoli bato saliboyo jo okokufaka okokendaka na bisaleli na yo moko ozomona pe na mabala il faut que mabala ezana eloko très important na vie te pour les calibales quelque chose que ezana pauvreté quelque chose ndengane mais le bala ya bolingo soka bato bamona kaka vie ya bien mais ezaka na bitumba pe makasi le bala ezaka na bitumba makasi il faut que ça effort pe ezana eloko moko boye ememaka pa problème ebele na libala ezaka koluka mwasi ezoluka ke ezala likolo ya mobali mais azobosana ke biso toza ba africain tozomona po bakongolais pe ebele ntango tobimaka Congo toyaka awa toluka façon kochange bizaleli na biso tozoluka ko se comporter lokola basida africain kola tela mbaya mikuse mais tozobosana ke côté ni touta tozomona tozobosana ke côté ni touta côté ni tozokende influence ya libanda te sala ke o perdre tradition na yote wana ndena koloba pe nene merci mingi mwana mboka alobi na bonya pe maele influence ya libanda et ça a été tobungisa ba tradition na ba valeur na bisote mais mwana mboka yebisa ngai pona nini phénomène ezana kati ya communauté na biso oyo bandeko na biso ya mibali bazo préférer kokende kobala ba congolaise to basia ba congolaise o bazana kati ya mboka bazo boya kobala ba congolaise o bazali awa na Afrique du Sud to na diaspora ezala na Europe Amérique Océanie pona nini na bandeli lisusu pona nini na kati ya communauté na biso bandeko na biso mingi ya mibali bazo préférer kokende kobala bandeko na biso ba congolaise o bazana kati ya pays par rapport à ba congolaise o bazana kati ya diaspora vie okosala biloko nyonso to okotambola na ba avion okotambola na ba train okotambola na ba mituka mais sokosuka foka obala des locaux des fois na vie bazo réaliser loko wana na retard aussi au perda et le temps molaye mais au balaté mais oui quoi réaliser que faut qu'à libala mais tant pis il fallait au bala et c'est les cas mais sur les conséquences il y a ba congolais oui ba solinga ko bala bino le système Afrique du Sud ils a pona nini ils a pour ba carton na biso pour to linga ka le suko sa ko ba congolais té to ko linga ko sala ko ba mindele to ko ko proposer ba ko ba sud africain ko bi mepe na yo na boto ko komela masanga ozongi mais en temps zo luka ke babala yo ko tambola pena ba mini en temps zo ko mobala ya bala yo yango do sumona makambo yo so le ka ke so ko congolais azolinga bala vomia kenda ko bala tana Congo ke bala awa mais ko bala na Congo pe ezaka quantité boli ko libala ezaka des fois pona ngala ko ba ke bala ezaka grâce ko mona moto mwasi musa zaki to ko makasi mais mobali na yo ko yeba te mais bazana bazo souffrir aba fanda kala libala wana o moni pe mwasi musu so yebo amoni kaka ke libala eza na pasi ya kimi na ye na ko ba ke libala des fois ezaka grâce ya nzambe. Merci mingi na banzi bozo kandenge mona mboka ko ya no labino avec bonya pe mayele alobi ke libala ezali kaka grâce ya nzambe mais yebisa biso mona mboka est-ce que basi ya ba congolais oyo bazali na Congo bango nde baza malamu pona mabala koleka basi ya ba congolaise o bazana kati ya diaspora congolaise
Bon, nakolo bate ke bango nde baza bien te. Pour moi eza moni tango ozozanga eloko ya kosala oza suna choix te. Yango nde bakongoli bakomi kokima kokima kenda Kongo wana kaka po choix eza te. Po des fois to mona baspe ya Kongo wana ba ye AOP bakimi pe mabala. Ezaka yango na lobeki episode ki eza des fois ezaka grâce ya Nzambe. Mais entre temps tout bazo tenter nano na Congo po ba awa iza west nakoloba. Mais mwana mboka tomoni makambo wana ezali kaka kota bandeko na biso ya mibali te, tomoni pe bandeko na biso mingi ya basi o bazali awa bazoloba la même chose, bazoloba ke mibali ya bakongolais o baza na kati ya diaspora bazali malamu te. Soki pe balingi babala bazo préférer kokende kobala mibali o baza na Congo côté basi memement, côté mibali memement. Est-ce que mibali ya bakongolais o baza na kati ya diaspora bazali mabe pona mabale par rapport à mibali ya bakongolo baza na Congo po to mona côté bande kwa basi soki ba divorce ou bien balingi ko bala mibali ya te a préférer azongi na Congo abali ya mimi mobala ina yao côté ya mobali memema ko préférer azonga na Congo abali mosi ina yao. Est-ce que mibali yo baza na Congo baleki mibali yo ya baza na diaspora? Mais des fois basi na biso tango bayaka awa bayaki pona nini bayaki kolukata. Mais so aye koluka so aye ko bana na lisusu na mobali ya pauvre so zo mona résultat na iza ekozala ndenge nini. Peut-être des fois bako préférer que aluka mobali moko boy o ya ko booster vie na ye que aluka combien de fois moi c'est auta konga ye a auti mobali za secret akimana ye ou bien azonga izo salam yango nalingaki na tuna mutuna wana pona nini selon ba congolais misusu ya mibali o bazali awa mingi bazolo ke basi o bakendaki kobala na kati ya Congo o bango bakanisi ke bakode bango ba organiser vie basi wana ba détruire vie na bango bakomo regretter pona nini bakendaki bazonga kimboka pona kokende kobala o ifalaki babala mema o yo kolobani. Bon ponanga na question wana na komona ke non des fois ezaka ko tenter des fois vie des fois ko bunda pena vie ozomona eloko ozoluka te mais des fois pe ko tenter kaka soko ko simba pe. Mais tomona ndenge to uti koloba na ibandeli bandeko na biso ba congolais komona kena ota front akangi photo akena ba restaurant minene akangi photo alati ba veste minene ache parfait akangi photo et puis aji ba photo wana atindango na Congo atina ba Facebook siko basi to mibali o bazana Congo bazomona bongo bazokanisa keno ndeko ya sa bongi kuna na Afrique du Sud azana nyonso tout mais soki bakomi awa ba trouver makambo eza ndenge bakanisela kite. Et tomoni mingi ya basi oyo bautaki na Congo lokola ba mamelo na ba comportement bien tango bakomi awa comportement et baby bakomi très dangereuse koleka même basi ya awa mingi ya mibali ya bazolo baki basi oyo bakendai kobala na Congo bango nde ba détruire vie na bango pona nini phénomène wana soki ozana makaniso kolo basiri yango ya omoni loko nyonso ezalaka na modèle motoko kanisa po ezana bato po des fois bato mosusu po akanga photo il faut à l'esca ya bien akokende pena waterfront akokende boy mais soki atie ba photo wana na Facebook na ye bato oyo bamona ka ba photo na ye wana bakotala kaka te bakotuna ye ke ndenge nini vi kuna isa ndenge nini mais soki bato mosusu pe akolanda kaka akokosaka akoloba kaka te vie eza bien awana ben ozoyeba te ke ntango ozoloba biloko wana ozoboma moto ozobebisa vie ya moto mosusu oyebi te nini akosala kaka mpo aya pe so moto ndenge wana soki ateki lopango na ye soki ateki lopango aye awa se retrouve ke mosala eza te mikanda eza te ata soki aye epa na yo te mpo yo nde otindaki te asala mais ayebi kaka nasala eloko oyo mpo namonaki moto tel ozomona c'est-à-dire ke vie na ye eza bato oyo baaffecte vie na ye bato oyo babebisi vie na ye yo ozosala pe par côté wana nde eloko nakoloba. Merci mingi batata ba mama bandeko bolingo mwana mboka azali ko yanola bino azali ko yanola biso na bwanya na maele nyonso tu mais mwana mboka to uti ko solula wa mingi tolobi kote ya bandeko na biso abasi tolobi pe kote ya bandeko na biso mibali to banana kote ya bandeko na biso abasi yebisa ngai est-ce que bandeko na biso abasi o bautaka na bamboka o bakinda ko bala bayaka na bango awa ke ba changer bizaleli bakomi mabi est-ce que faute ezala kaka ya bandeko na biso abasi to faute ezala ka bandeko na biso mibali pe
Parfois tu as côté sur tout mi balé. Côté mi balé, ça dépend de kana moto motema ya motema na ye. Pour ebomone eza na bato mususu ba botama na lokoso. Botama na lokoso. Pour ko ba botama na lokoso. Ako po tango sana Congo makanisi na ye. Ako ayebi ke eza Afrique ayebi ke to soki na ke boye na kota ndako ya munene asana musala ya bien asana ba biloko asana ba mbongo nde eloko asana ngona mutu na ye wana soki aye awa amoni biloko wana ezate mobali asa secret bato mosusu pe boto mosusu oyo aza pe na motema ya lokoso akoshange na ye akokima na ye ou bien asope mobali mosusu abomi pe libala moto mosusu quelque soit makambo nyonso wana soki aye alingaka mobali na ye akofandaka na mobali na ye ozomona pe kofandaka na mobali na ye na banzi mwana mboka azali koyanula na bwanya pe maele, mais j'espère que faute ezali ya biso bandeko na biso ya mibali au moment ozolinga obala il faut ko koyebisaka mwasi ozobala vérité ndenge mwana mboka uti koloba biso awa libanda tosalaka misala vraiment malunga te ba majorité ba congolais na diaspora basalaka na ba ministère te basalaka na ba misala vraiment likolo te misala na biso ezalaka ba misala oyo ya se ba misala ba sécurité ba misala ba oyo esalemaka na ya ba communauté oyo ezalaka libanda mais bino bozali kopesa image mususu et vérité ezali image mususu mais yebisa biso mwana mboka, est-ce que vous êtes marié? Ya naza marié. Vous êtes marié. Kombo mama nani kombo ya bana, vous êtes bana kondo? Naza bana mibale. Vous êtes bana mibale. Oko pesa bango mbote na madame na famille bisika bazolanda. Ya moto aliboso nazo pesa mbote na mwana nga Akasia. Na yebiki le 17 janvier oyo. Nde kozala eza jour oyo ya botama, azoko kesa 3 ans. Waza kombo ya mama nanga. Nazo pesa pe mbote na mama nanga ya bango sto na pesa bango mbote. Merci mingi mwana na biso akokokisa 3 ans na le 17 janvier 2025 awa ba bonne année bisika azali to souhaiter nzamba sunga makamnyo sto ezala malamu mwana mboka na banzi tozokende na suka ya entretien na biso pona lelo tokoluka ombala misusu pona tolobela makambo mingi mais nini okoki koloba na bato bazotala yo lokola conseil par rapport à maeto uti koloba awa ezala basi pe mibali nini esengeli basala nini esengeli basala te conseil na yo selon expérience na yo zomona awa nini okopesa ngo lokola conseil oyo na koloba faut tozala na patience makasi patience makasi patience pona nini nasoloba patience via lelo eza lokola via kala te makambo eza makasi biloko nyonso tomonaka oyo aza na motuka oyo aza na boye oyo aza na boye oyebi un jour tokokufaka totika biloko nyonso to oyo okokendaka na bisaleli na yo yeba mpe façon nini ozozolela biloko oyo oza nango wana ozomona soki ozonyokola bato soki ozozwa bamunga ya bato soki ozoyiba mais biloko nyonso wana kozala nango kozala na ndako 20 batrain baavion mais okokendaka na bisaleli na yo bato mosusu bakotekala na biloko wana bazomela yango masanga besili mpe héritage ya malamu ya kotekela bana ezaka bisaleli ya malamu kombe ya bana ya bato ya bambongo oyo bato bana bakufa bateka bana na bango biloko esila batekala na nani basosouffrir mais soki oteki okufi lelo ata soki okufa pauvre mais tekaka bisaleli ya malamu awa na mokili oyo bisaleli wana nde héritage ya makasi koede bana na yo ata koto nyonso kokende bana wana bakozala kaka bato nyonso bakondaka koasiste bango par exemple bana ya musée awa mwana na ye bakangaki ye awa te population ezalaka intervaseke batekaka mwana ya musée batekaka ye te papa na ye atekaki basoda atekaki baarme ezalaka bizaleli papa na ye asalaki nde tigali assiste mwana na ye donc mwana mboka pesi conseil malamu tozala na bizaleli ya malamu to changer bizaleli mais na mokuse mwa conseil kopesa na bandeko na biso basi oyo bakinda kobala bango na mboka ntango bayaka na balibanda neti na Afrique du Sud na Amérique Europe États-Unis bachanger bizaleli bakomi mabe nini okopesa bango lokola conseil po bakoba na kosala makambo basala te conseil oyo nakopesa na bandeko na biso ya basi oyo babalaka na Congo bayaka awa nakoyoloba kaka ke nyonso makambo nyonso elekaka na monde oyo eza kaka na programme ya Nzambe soki Nzambe alingaki ke yo mobali na yo azala pauvre okosala nini fo ondima kaka ye foka kopesa eka merci kosenga ye soki ozolinga bozwi osengi ye kaka
nde eloko okosala. Peut-être nzambe alingi ke beaucoup de pauvres, peut-être bana na bino bazwa bambongo. Combien ya ba famille tout monde awa papa na maman ba souffrir makasi bana na bango ba yeba tikali ba premier ministre ba président ya mboka. Nana yeba vinini papa ya Mobutu na mama na yeba sakina ngo. Mais moi na bango ateleka comme président. Tout ça na lokoso te, tout ça faut que ça la patience. Nyon c'est ça programme ya nzambe. Ko bebisa so ko bebisa programme ya nzambe. Wana ekoteleka programme na yo moko. Merci mingi mwana mboka pesi bino conseil avec Boanya pe Mayele mais conseil à suka toko pesa ka bandeko wa basi te to pesa pe bandeko wa mibali conseil ni noko pesa na bandeko wa mibali bazolo baki pona bango soki balingi babala bakoki ko bala na Afrique du Sud te bakoki ko bala na France te na Europe te na Canada te na États-Unis te soki balingi babala bango il faut bazonga kaka na Congo bakende ko bala basi ya mboka po basi ya mboka bazali garantie selon bango ni noko pesa lokola conseil. Oui, na kopesa kolo conseil za el bosa kolo bake. Des fois tozo mona pe basi ya Congo wana bazo ya awa bazo bebisa mabala. Obali pe ya awa. Obali pe ya awa akimi na yekaka. Mais pour moi il faut vérité ezala. Ce que zo linga obala mwasi. Pe faut ko se rassurer que mwasi ya za mwasi malamu ou bien autina famille malamu. Yango ndo monaki kala ba koko na bisa bandoko sala nini po obala mwasi. Fona no tala famille ya mwasi ebeka mwasi yazo utana famille nini soki o bali mwasi yazo utana famille oye ya ba muyibi ozasi ke muyibi mwasi na koyiba te soki o bali mwasi oye papa na mama na ye aboma libala nini ozo zela po esale mape ozaka ndenge moko pour mezaka ke foka ko luka koyiba eske mwasi ya utina famille nini akoza ya Congo akoza la pa ya awa foka koyiba ke utina famille nini nde mwasi ya kobala. Merci mingi batata ba mama bandeko wa bolingo tokomi na suka ya entretien na biso pona lelo ndenge na uti koloba mwana mboka azali awa tant tokozala na posa na eli prochainement na banzi akozala dispo pona osolola na bino mais nga na koloba ngo te ponga na za ete sengeli to tuna ye mwana mboka ayebisa biso soki baye bazolanda biso partout dans le monde na États-Unis d'Amérique na Europe na Asie na Afrique so bazana posa oya kosolola na bango prochainement est-ce que kozala disponible pona kosolola na bango. Il faut dépendre kaka mais ils a des fois façon mo souci ya ko aider quand même bandako na biso ils a kaka mbongo te ils a kaka biloko te mais il faut ko aider communauté na biso na ndenge nyonso to na atana ba conseil atana nini mais des fois ko dépendre kana musala pe na salaka pour musala biso ça kapé musala ba projet mais ce qu'on a disponible na ko spela kaka na ya ce qui ba biso ba sapena mituna boko tuna kaka toko partager kaka ba idée. Merci mingi batata ba mama bandeko bolingo tokomi na suka ya entretien na biso lelo mais lokola tozana ibandeli ya mbula tokotikela mwana mboka micro ameka ko pesa mbote na baye ye ezala awa ezala na libanda mboka et puis ya apesa ba mbote sima to clôturer mwana mboka micro eza pa na yo pesa mbote na ba oyo bazolanda o bayebi yo partout dans le monde et puis ya soko zana likambo lingolo baki tutunyote oza libre kolobango micro eza pa na yo. Nazo profiter na temps oyo na pesa mbote ya libosa na mwana nanga oya nalingaka mingi top model nanga akase chika nazo pesa yo pe na kamad nanga JC Katanga na Jobo na pesa pe na mama nanga chika mwa kolonji apesi ne papa nanga pe quelque soit si akofa mais nalingaka ye kaka Isaac Kadima zo pesa pena de konanga ya suka do ya suka sekela Kadima na pesi pena nani mwana nanga oto partage kana ye chaque fois kamunga meni na pesi pena nani camarade nanga pe mususu azalaka na Congo John Mbombo na pesi pena nani na Jeff na Jeff na bato nyonso to oyo bazalaka na awa na Cape Town oyo bazalaka na Afrique du Sud oyo bazalaka na Poto oyo bazalaka na Congo napesi bino nyonso mbambote bote belé.
Merci mingi batata ba mama bandeko bolingo tosuki awa pona lelo na ko profiter pe na pesa mbote na lombango na Pichu Agwada na bosani te welo wetu bambote pa na bino na bosani te ndeko nanga to famille nanga BBC Bilonda na kati ya Congo Dani Chilombo Gabriel Chimanga Misenga Bijou na bino nyonso tu bana nanga kuna Falon Jessica bino nyonso tu bambote na bino et puis ba bonne année 2025 tika ete nzakomba azala na biso na année oyo ezala année moko malamu kitoko koleka 2024. Merci mingi pona nga na bino tomonani mbala sima. Merci mwana mboka. Okay, merci makasi pona tana yo. Merci. Merci mingi.